Merci beaucoup Naïbi que vous avez toujours ébélé dans le cadre de la invité de la semaine où ils allaient parmi les gammes où ils ont école magazine d'actualité Pesakabino pour nous relaxer réellement comment est-ce que la jeunesse congolaise y a l'élo et pourquoi pas na bandiro surtout nous bazula que ça vision na bango nous dit bazula que ça misala na bango na bazo sala aux alliés pour la bonheur ya kotombola Congo ya lobby parce que Congo ya lobby je sais ngate ba belge bazunga ba film pour beta biso ba coloniser encore non. Je sais ensuite que les Américains, les Asiatiques, les Asiatiques, pour coloniser, non. Les Asiatiques, les Bissomoro, les Bandini, les Salles, les Makasi, pour qu'on le dit et bon. Il y a les autres qui sont toujours dans mon amboka, qui la fois passée, Papa Ngunza Sumbu, il y a la Bissoba, rubrique, il y a un qui permettre que tout cas qu'on soit santé, tout cas qu'on a un niveau spirituel, tout cas un niveau physique, et ça ma casse parce que là, tant que le monde a indien, va tenir l'amboka, ming se référer toujours à beaucoup qu'on a bango. Tant que le monde a chinois et autres, on se réfère toujours à des produits na bango. Mais pourquoi pas Bissoba congolais, qu'on s'inspirer dans des produits na Bissou à Congo? Pourquoi pas biso congolais to kokipe ko pesa elikate na ba congolais biso moko OK ba ko sunga biso ba kamu ya ndenge maladie to pe ba projet de simbate to pe biloko de ça les autres ba bulu yeke le club habitué ça ba on peut aussi utiliser aussi la force de nos ancêtres de manière que tout quoi qu'on trouver ba solution moko appropriée par rapport à ça. Tembaki mwana mboka Papa Ngunza Sumbu ozali na ba église ba benga ka bango église comme ceux ya ba mindele tout ça le cas ba catholique ba protestant ba témoin de Jéhovah tout l'église to ba ki ya kana maboka mindele ba benga bango ba prophète mais pas na biso ezali bazali bangunza to zongi neli sous parce que le cas tu ko célébrer journée le 6 avril est commis officiellement reconnu au niveau ya République démocratique du Congo comme combat ya mwana mboka Simon Kimbangu. Il fallait encore tombo la paix esprit wana ya bakoko na biso et matalikolo yango to bengaki pour tout sur na ye amela ko pesa su ba makanisi na ye ba maele na ye ba procédure ni e ko permettre au congolais pe akwa ko yeba ndeni ya ko cha elikia na bokoko na ye bonda ekolo e ba mbuni surtout mais il y a mieux pasteur aux gens makanisi na bien aux gens besoin les ka awa benga so ba libéro wana aux politicien benga so ba numéro wana nous allons là pour nous kabul ça ba tout mais pour nous ba muntu nyo surtout na makanisi na e ko permettre les Congo lobby et koka ko kende liboso derrière les caméras là je vois il y a Igride Mateta et Wilfried Samba na niveau présentation ezali ngamoko Alain Dewape na niveau coordination ezali na maman Medrine Kambembe la seule dame qui chapeaute tout mon mboka Papa Ngunza Sumbu. D'abord, merci de nous répondre à l'invitation à Bissou. Bonne santé et bonne misala na bino. En tout cas, papa de santé za malamu, misala pezo kende malamu. Les a écouté prévu mais fona zonga déjà me viki Kishasa baka izala ka ebele belé. De toujours to salaka musala o to tindamele et pas bakoko pour na kosalisa mutu nyonso azana difficulté. To chikola na bino. Comment est-ce que moi, je fais ce type de le gouvernement officiellement, esprit à Simon Kimbangu, comme il a passé une journée mobile, les journée à Lumumba, journée à journée où ils ont férié payé. Simon Kimbangu peut avoir le 6 avril, journée férié et payé. Ils allaient juste pour nous bakota là, bitumba oya bundaki. Pour nous organiser vraiment biso africain bino bangunza kozwa message wana kozwa makambo tu salema réaction beaucoup zalango par rapport à ça. En tout cas tozana esengo makasi na ndenge papa Félix lelo a signé ordonnance wana le 6 avril et comme vraiment journée fériée pour na papa Simon Kimbangu parce que le 6 avril wana na ba école nyonso ya Kimbangi c'est ezalaka bana classe batanga kate. Mais le qui te s'appelle que papa Félix a signé ordonnance. Le 6 avril comme férié à Congo Mobimba. En tout cas Nzambe bakoko abatela parce que le 6 avril yango papa Simon Kimbangu abandaka musala na ye kotambola Afrique nyonso pona ko telemela o etali biso bayindo. En tout cas totondio papa Félix en tout cas Nzambe bakoko abatela yo apesa yo mikolo ebele na ndenge reconnaître biso parce que biso pe bangunza tozana esengo makasi biso nyonso Afrique mobimba parce que papa Simon Kimbangu azaka pona Congo te maza pona Afrique mobimba totondio Nzambe bakoko azala na yo biso pe bangunza tozala toujours sima na yo.
Voilà, merci beaucoup parce que vous allez aussi parmi les combats au Bangunza Bazala Kanango pour le Lukake, le 6 avril, les journées Moko, quoi apporter vraiment esprit Mokamala, mais surtout beaucoup plus la conscience africaine et pourquoi pas les journées Moko, la combat, c'est Papa Simon Kimbangu, Ndenge Abundaka pour le Luka, Kotombolisa, africain et pourquoi pas Congo en particulier. Tout mituna, à travers la prière Papa Simon Kimbangu, à travers l'activité naïe, on va aussi les belés. Est-ce que ça rappelle le lobby qu'on a là nango? C'est pas question de retourner en voilà. Maintenant tout le monde question moi amouké. Est-ce que lien ni les autres reliés Papa Simon Kimbangu na Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que bazan lien moko que vis-à-vis dans Zambie que li likolo na se? Oui, bazan lien moko parce que Papa Simon Kimbangu aza pona biso ba hindu, aza prophète oya biso ba hindu. Jésus aza prophète pona mindele. Do bango mibale bazan lien moko. Bazali moko parce que bikamusi Papa Simon Kimbangu asala bino moko botala yango na ba TV bomona oyo asala bakanga ye batie na kati ya tono acide babwaka ye na mai me abimaka na kati ya mai bakota na kati ya kasho ya sia mabele abimaka na esprit tie yoko senga ke fo baboma ye na ko boma wana ba yoko longole même biloko nyonso ya kati parce que poanya bota masusu côté mususu te bomona bimangu oyo Papa Simon Kimbangu asala na oyo maître Jésus asala soko tali bien oyo Papa Simon Kimbangu ele kaka makasi po ba koto na tono acide obima eza ba ventilité parce que acide na ba tia yango na lokolo bomo na lokolo ndenge ko toboka yo soko ba koto nzoto nyoso na kati ya tono acide yango na telema Afrique mobimba bolamuka bolongola elamba ya mwindu ba chebino na misu bon reconnaître ba ancêtre parce que ceux qui reconnaître ba ancêtre aux États-Unis au pays ni nango et ko ka sous côté mais la bisoté parce que yemoko soko landi jour ya na Bible wana maocho chum o ya Chine aloba nini Congo jour Congo ekokoma kama malamu Afrique nyonso ekokoma malamu parce que quoi nini batali elembo ya basetre oyo makasi eza na kati ya RDC maocho chuma za congolais te mais za chinois mais azo reconnaître ndenge biso ba congolais to za siko koma biso moko to zoko ko mizonga te to sambela basetre na biso parce que nyonso ki ndeli boso joute ko omoni ndenge Papa Félix Tshisekedi a reconnaître a biso na valeur chaque le 6 avril férié pour na biso ba indo bokomona Kongo ndenge ko tombama bokomona ndenge makambo ko changer belé vike bango moko na niveau liboso ba comment reconnaître biso ba hindu nyonso ekozala bien. Merci beaucoup nyonso ekozala bien mais côté là aussi que Jésus-Christ salabia kabaki a pesi pouvoir naé na ba on surtout ba okende partout ba okende ba otanga kombo naé ba kozala biko Papa Simon Kimbangu aussi aller parmi ba envoyer au Jésus-Christ atindaki ou bien ya zali kaka ya utaki na nzela mususu Jésus-Christ pa utaki nzela mususu bango mbele ba nzela moko te Papa Simon Kimbangu auta manianga yaza pona biso ba hindu Papa Simon Kimbangu abotama na Congo mais au travail quand le pouvoir au Jésus-Christ a passé après ça que auto on dit mais parce que tout le monde a kuna la et c'est que siège nous allé église de Jésus-Christ à travers son envoyé Papa Simon Kimbangu yo boyango pourquoi ba oyo ba yaka o ba ye yango na isa ko ba o baza pour le moment na nkamba na ndimaka bango te nga no ndimelaka Simon Kimbangu alataka liputa o était à lelo ba tia Jésus parce que pour ali ba komisa mbongo ba koma rolanda mbongo message o bango ba o Papa Simon Kimbangu ayaka nango yango te bango ba koma ko ya nango nazule exemple au moni papa nani oyo oyo mkonzo ya 12 apporte oyo autokufa désolé papa désolé ayambaka Yesu comme mokonzi pe mobikisi na âge ni na âge de 17 ans ayeko boya Yesu na âge nini presque na ba 60 quelque parce que pour nani na ta na église na pesa ngomba 12 apporte mais lelo tango akendaka isika bakundaka Jésus akoyoka oya yokaka tango azongaka Congo alongola akomba 12 apporte akomisa ngombo ya demen église ya 12 apporte chanzaka kombo azu kombo ya Jésus alongola on na kati azu kombo ya Kimbangu atie na kati parce que poani ayeko reconnaître que to sala erreur Jésus auto sambelaka yete kala bondo yemba azali ko ya mwana nzambe akoyaka sute parce que mutsoka kufi esili eloko bobosa na kayangwana nzembo na kambo banda ko yembango akotika ko yaka te bo reconnaître ba ancêtre na biso bo reconnaître ba nzambe na biso bo tia Papa Simon Kimbangu liboso na Afrique
boko mona Afrique ndenge kokoma soki toujours bozaka toujours na ilamba ya misu wana parce que eloko zo sabiso mabe papa journaliste na ba passer na biso bango nde bazo kosa peuple nyonso ya Afrique bango bakoya epa na biso bazo koluka o bazo na posa parce que topi yango pouvoir o ya biso ya bokoko na kati ya limité o ezana ba église belé poka na chaîne boy batanga kate po yekoma problème tozana ba passer belonga na yamba o lelo bazo ba code ya succès parce que l'église na bango eya munene mais tango bakokende kuna obe ba reconnaître ba setre oyo azopesa ye pouvoir oyo azosalela me bakokende kuna bazosala peuple boye faut balobela peuple vérité jour bakolobaka vérité ekozala bien mais soki bakolobaka vérité te l'église nyonso wana ekoma esika bato balalaka eza su église te parce que l'église wana ngana benga ngo ba magablo eza esika balukelaka bambongo na bango. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Tout ça, on continue avec la Mwanambuka, Papa Ngunza, Sumbo Azali Ngunza, beaucoup plus sur télé, à travers Mbonda Ekolo, ils allaient juste pour améliorer la réalité, la vérité, le lobby qu'on a au peuple noir à travers Zela, de ceux qui apprécient vraiment Elika. N'ayez pas le Papa Ngunza Sumbo, au Pessi, Malobébélé, Simon qui manque à Sakaba Miracle Landing, Simon qui manque à Babakina Bassi d'Abimi, Simon qui manque, Simon qui Kimbangu bâti na kati ba position sema bele abimi simo Kimbangu balongole biloko surtout un autre mais azaka na bon moi tout cela mais kota la siko par rapport à ba miracle oh papa simo Kimbangu amala ko sala nini obiso ba yindi to tikala nango à travers bino bangunza obozo salela lelo mais tout ça la puissance nango makasi parce que lelo mutu na maladie obikisi ezani neza puissance ya toujours ya papa simo Kimbangu nini ba congolais ba ko côté par rapport à lobby ko so ba yé pas na bino abiki voilà papa ngunza bobi ko tirer la pouvoir wala ba maladie nini tout problème nini au congolais ko s'approcher mais pas la même pour avoir solution nango problème nyonso oyo ba nyonso watala ngai monde entier problème nyonso za nango ozana maladie e umela na nzoto tambola hôpital ndenge na ndenge oluka misala ozwaka te okota ndako libala obotaka te papa pe obala mama papa obotaka te mama banda papa abala yo osepelisaka papa te botika kokosa maboke ndaka na ba soki bangomba nini yango babengaka wana bopesaka badimi nyonso bino mo boyebi banda bobanda ti lelo yo za licencié mais comment oketeka basimi parce que pour une chose mwana mwasi okende na bureau kingandi déjà kozana posa avoir zo musala faut à reconnaître yo boya na banzambe na bino parce que loko obiso to lembanaka ezate parce que ngai na makasi na ngate meno makasi ya basetre na ngai o bazalaka kati na ngai boya bokozala na déception moko te boya na pesi bino o nyonso za na problème na pesi bino numéro na nga plus 243 85 44 79 599 bobenga papa Chumbu bokozwa na nzela ya WhatsApp na nzela pe ya normal soki bobengi bokozwanga boya bopesa banzambe ya bancetre na bino confiance Jésus aza pona bisote Jésus aza pona bamindele papa Simo Kimbangu ye muta ya pona biso bayindo boya bopesa ye confiance bokomona oyo bikamusi obino no lukaka na tanyoso bonongelekisa rona bangomba ya mangengenge bino mo ozotala nyonso pasteur babengaka pétage azo laksa bino nyonso ba ventir o bango basalaka mais bozo mona eneti ya komi fu aza futa azolobela bino vérité oya bango mais amibimisa identité na yiki azala hypocrite ke bomone un jour na boîte o passer ndenge na koti na boîte eza baza batu baza na mai na makila ndenge yoza oya lobaka azana raison ateya kabino pour comprendre que l'église wana eza ba magablo mais bo comprendre te eza trop tard te bo pesa biso ba nzambe ba yindo confiance bo pesa ba setre bino confiance parce que pasteur akokosa bino ko kesambela muntu akufa eza lisumu te parce que yemoko maître Jésus ngomba kendaka ko sambela ba setre na ye ezalaka ngomba te mezaka cimetière ba pasteur ba ko loba place wana te sika o Pierre Lobeke bokozi na moni to tonga 3 tentes moko yo moko Moïse moko Élie sika wana j'espère sika wana ba oba bimela ke bazaki bato bo moité bazaki bato kufa ba setre na ba kufa déjà ali koma ke ngai na ke sambela setre na nga pasteur loba eza lisumu bongo yemoko maître Jésus tango kendaka na ngomba wana bango ba loba ngomba mezaka ba cimetière asambelaka ba setre na ye azwaka puissance na yango bakosa bino te bolongwa na bowumbu oyo ba pasteur bakosaka bino bozoke mvwamisa ba pasteur mais peut-être bino moko na bukoko na bino nyonso bozana ngo posa bokozwa bobenga na plus 243 85 44 79 599 oluka portefeuille du bonheur ozwaka te et pas na biso ba yindo ezali
bobungisa code na bino ya famille et pas na biso ba yindu tozana puissance ya kozongisa ngo ozana code ya famille oyeba te ko tiza ndeni ko ke pesa ngo pa ba pasteur te o pasteur atumba parce que soki bokie bo tumba ngo bino mibale boko kufa parce que code eza puissance ya biso ba africain code eza puissance ya biso na libota parce que tant bozana code ya libota na bino succès kozala partout succès ba mabala ko mataba grade kozala o comprendre wuto bando mataba grade au côté la compagnie aux oies gradité ce que contacter biso na simananga na kombo ya papa Tsumbo na plus 243 85 44 79 599 okozala décité otambola mokili mobimba luka portefeuille du bonheur aux oies kate parce que mingi baye baratel portefeuille du bonheur eza eloko akala biso bano benga ona kala kutwazo wa kwa kondanga le kwako eza eloko oyo bakoko na biso ano salelaka na biso no benga kutwazo wa kondanga le kwako eza nini eza kutu oya mutaliboma ezanga ka eloko na katite mundele nda kopia biso akende na poto comme ça ngo portefeuille magique mais pas ya mundele zalaka nini kuna koma ke mbongo zo bimino par jour par exemple pa peso $2000 mais si sango les mêmes jours so ko kite komi ke pesa musapino soit pesa ndeko no soit pesa mwana mais na biso na bukoko portefeuille du bonheur sacrifice moko ezate parce que ça il a toujours naturel ndenge ka bakoko bando ça il a nzete matiti na biloko mususu sangisi ozui solution nango donc olukango partout yaka na biso na bukoko nyonso oyo bonheur oyo zo luka nyonso biso tozana ngo contactez na plus 243 85 44 79 599. Voilà, merci beaucoup. Toujours continuer toujours na Papa Ngunza Tsumbo. D'ailleurs, je crois très bien que réalisateur de l'émission Igrid Mateta a un numéro na na mpazini ngazo lobana de manière que nous connaissons surtout on a besoin de contacter à la difficulté comment le numéro na yangwana nous moi mboka Igrid Mateta ati. Nous avons sonné parce que nous avons besoin aussi que tout qu'on reconnaître aussi la force mystérieuse, la force mystérieuse et la force cachée. On ne doit pas aller toujours consulter quand on a beaucoup de chinois, beaucoup de indiens, beaucoup de mindele. Mais pourquoi pas te consulter aussi beaucoup qu'on a vu parce que à l'époque je suis aussi il y a eu truc ba bitumbezali au moment où on s'est traîné biso ba ko bele la kana beaucoup na sunati ngai na za mongole. Atuzo le kana. Tozana singa muso pa na biso mona singa ko le buta le kitana na se. Na ba ndiko nanga ba église ya à la vers le chemin na yebi ki bazona ndangai donc ils allaient parmi ba puissance aux amis après ça biso ba indo. Au côté de Mboka papa langai na oveke kuna ezalaki mio vara oka robimina ba rebel bazuela mulele awo ba tuna mboka tele ezalaki ba bango mboka ezali sikatele ba okende kuna boka kuti ba uta kili soso zolela donc ezali ko ba pouvoir moko ya biso ya ba indo ba pouvoir na tout lelo oyo to perda yango to bungisa yango pourquoi ekenda wapi est-ce que Zalika n'a mindele bazale koya ko kosa biso peut-être que non ba pression moi mbongo moi le meilleur aux yeux ba bloc so ba set pesi ba kena o lelo ba tele lelo na ba misé na bango to tu mo la de la fois passée ah ndenge ni misé na ndenge ni mo na mboka Félix Tshilombo Tshisekedi a été ko bunda pour récupérer statut ya yaka ya ko za ba yaka ezonga ki déjà ezali awa c'est tout ces ali ba retour ya ba en cette o ba kena na mboka mindele ba ko zonga parce que kuna zo sentir kaka bazalo ko la ba nyama otodinga ba okapi on est au capi à la zamba ne azalaka ce que le ngoli okena zamba mususu ki ça okoma mal à l'aise taswa ko kufa le faut ba ko reconnaître ba pouvoir wana ngoto solo mo mboka Papa Ngunza Tsumbo ozali vraiment lié na pouvoir ancestral ozali lié na makasi o bakoko ba pesa ayebi comment c'est ko traiter ba hémorragie o ko déranger biso jusque là donc ko zongo ba réponse c'était mingi atteindre le ba maladie le cola ya ndenge na ndenge bota kate tout cela tout dans la bino en plus des cas ba likamo o itali ya ba ko zongo ba misala et autres tout cela donc c'est fort possible et pas naé a ko contacter ba cette na bino pour aller à récupérer moi na mboka Papa Ngunza Tsumbo chaque famille a un ancêtre naïe chaque famille a un pouvoir naïe et avec quel mystère où yozali mutu ya Congo central mutu azali ya mutu ya Équateur tozali mutu ya Okatanga yo okota ba ancêtre naïe avec quel mystère où yo ko permettre que yo o arriver ko trouver bonheur caché à bango bungaki pour ba ko retrouver qui même na kata di bota na bango. Oui papa Deyo na ba ancêtre etala kate o ye azamu luba ye azamu shwaidi ye azabu ino na o etali pouvoir obiso tozanango partout oyo azala muluba azala mungala azala mushwaili azala mundande ni soki akoti ngai te
mais ancêtre o yangai o bazo utiliser ngai bakotaka partout parce que bango nyonso bayebani puissance obiso za ngo bayindu yango nazolo baka nyonso oza muluba oza mungala oza mushwaili oza mutetela soko oza na problème benga papa Chumbo mukongo te kotala te oki naza mukongo natangi ekolo nyonso général kobanga te contacter papa Chumbo na plus 243 85 44 79 599 okozala desité tozwa exemple neti Chine basambelaka Jésus te mais le look États-Unis zobanga bango basambelaka ba setre na bango na babuda na bango na parce que pour eza puissance oya bango eza puissance ya bango mais pays moko te zokokaye tozwa na ba Inde kuna kaka banzete ka bapelisaka tie moi eloko wana za concentré toujours aza bien bongo ba pays onga na tangi na ndenge baloba Congo eza na richesse bango ba hotel manani soki biso lelo ke to ndimeli to tia banzamba ba setre na biso na épreuve to ko sala desite yango mona ke mundele atelemelaka Congo nyonso pona nini bayebi puissance o ya biso ba indo to leki yango parce que ngana tambola mwa bamboke belé poka toujours ko sala kaka recherche otala mena ko comprendre banzambe bakoko na biso eleki makasi même au niveau Europe tant cela qui va vérification au niveau Europe mon otali nzambe ba européen ba belge ba anglais et autres natango sa comparaison à biso différence nous omona makasi sika différence ezaki ya makasi yango moniki papa journaliste balingaka peuple congolais afongola miso te parce que peuple africain soki ba fongoli miso mingi Congo soki alamuki afongoli nyonso yebaki Afrika nyonso komi malamu ezana mutu moko suta ko luka kende Europe yake luka vi ezana mutu moko suta ko luka kende aux États-Unis yake de Canada pour que luka vi ezate jour auto ko reconnaître ba ancêtre na biso nazwa par exemple nyonso bandande lelo ke kende na ba magasin na bango nyonso basala na kati kuna travailleur azala kati tambola partout hôpital nyonso maladi nyonso oyo dérange yo miomi basala opération mbala na mbala hernie surtout oitangami hernie ya kati ndeko nanga keba bachaka yo mbeli parce que zaka risque makasi même lelo ke ba reine yo komi na problème na bukoko to traiter ngo batio le poison na bukoko to traiter ngo facile mais soko kie na hôpital lelo ke komi la yo problème parce que zamba docteur belé ba yebi ko traiter maladie o ya ba reine te basala opération ba reine ba kokate même hernie o ya kati okendaki malamu okoti mort ke famille zongi bo contacter bo pesa confiance na banzambe ya ba setre na bino na banzambe ya ba koko na bino bokozala desité parce que nyonso na tangi na bukoko kisi ezali oto sala zuya ngo okosumba libumu okozonga normal bo pesa biso confiance j'espère na zolo ba bien okenda ba église okota ba retraite ya ndenge na ndenge parce que na maladie o dérange kayo bakokosa bino ke otia dimi boye opesa action de grâce boye opesa ngombala mais santé na yo ezo simba kaka te ya mbalo bomeka kozonga na ba nzambe ba setre na bino bo contacter biso nazana commune Monga Fula précisément soki ba kitcho na arrêt Bel Air soko benginga na plus 243 85 44 79 599 okozwanga na WhatsApp okozwanga pe na nzela ya normal. Merci beaucoup de continuer toujours papa Ngunza Sumbu na cadre toujours ya invité à semaine à biso ya magazine Mbunda Ekolo tout ça toujours ba actualité à solo mais to solo les médicaments maladie et autres les appels bande ko belé on a habité côté misala on peut les rappeler ce que mboka misala les aller bon mboka le misala les até bazoluka ko kanal ko bunsa magasin ba désolé za est partout siko musanga ko kozwa wapi sura ko le pas na yo à part ça ba bazala misala bazaka ko lela na ba politique ko lela les likani ba to ba ko pesa na nzela ya mwana mboka simo kimbangu epala bino ba bangunza ba reconnaître ndenge ba yebisa bango ke ba yamba Jésus comme sauveur ke mo konzi pe mo bikisi ba longola siko kombo na bazwa siko papa simo kimbangu ba reconnaître ye ona so papa delo okoyebsanga un jour no yamba papa Ngunza Tsumbu o anolo ba kana ozana na raison ba reconnaître papa Simo Kimbangu ke mokonzi pe mobikisi ya Afrique mobimba boko mona ndenge makapasi tozala ba compagnie belé awa nakala papa Mobutu anolo ba ke mama be moko papa be moko ekolo be moko bokonzi pe moko mais lelo koma ke soko za mukongo moyo kende na katanga oke sala ezate po ozonga na seke ba kotela yo poison lelo koma ke
ozala mungala oke sala par exemple na nini na bandundu ekosimba te eloko wana photo longo longo eloko pezo boma Congo mingi yango wana tribalisme na tanga papa Mobutu tribalisme ezalaki te oza mushwaili oke sala na Congo central oza muta Congo central oke sala na Kasai partout ozokende ndenge oke ozala Congo za mabele mabele na yo mais lelo que tribalisme komi makasi na mboka oyo eloko zoboma mboka na biso tribalisme komi makasi parce que faut pas reconnaître tout ça bana papa Simon Kimbangu ndenge papa Mobutu anolobaka bana papa be moko mama be moko ekolo pe moko eloko wana yango balobaka système makuku matatu parce que nzungu soko zolamba na bakoni jamais ko tchaka ba brique mibale nzungu ekofanda te mais soko tieke 3 briques nzungu ekosala nini ekofanda bien ndenge Kongo ezali parce que faut dans système makuku matatu bango soko bazui libanga moko balongo totikali na de mabanga soko lobelanga nzungu ekofanda ndeni kubia otengama ezala kotengama soki to reconnaître tout ça na forminga makuku matatu ndenge balobake miki ya mambwa leka fa kimosi lamu kinafa kimosi wana tokozala boye poil ya mboa soka lali alali soka lamuki alamuki ndenge wana ba congolais photo zala parce que surtout ngana zana souci na yo pesa na souci na ye pesa na souci na ye Congo toujours to kende wapi to kende liboso mais lelo ke tangu yo opesinga copie mais comment tela ngaso ntima et c'est Congo kende liboso et kende liboso tin tozala bo moko papa Mobutu a reconnaître ki ba ancêtre alobaka nini tozonga na authenticité tozwa ba chemise na biso togumba yo za na mikili po to sani zonga na Congo yo za partout o ba bega congolais zonga kofinga Congo na musika te parce que ko bongisela ngo kuna te zonga oyo zo mona zo bonga te to sala boy na nyonso wana to reconnaître ba ancêtre na biso parce que so to reconnaître ba ancêtre na biso to tie papa Simon Kimbangu liboso boko tatola munene ya ba ancêtre ngai lelo ke nazala na mikili ya poto na Belgique na sali 7 ans mais nazonga Afrique pona nini na yako mona ke ba ancêtre na biso eleki makasi tika na sala ba koko na biso parce que na taona to no kola ngana zaki so na loteli ndoto na beteli solo soko boyi italio e ko yela yo e ko zala trop tard mais to bota me belé me ba ancêtre ba mona ke mwana wana tumbo na zana elembo Joseph famille parce que neti ngana zana code ya famille na biso nazana code ya famille na biso ngai papa tumbu na pesa ka batu code ya te na pesa ka batu code ya te na tekela ka pe batu code ya te mais soki o contacter ngai bino pe bozalaka na code ya na famille na bino tango bozalaka bana mike bokoli muntu wana mikufelaka amipesela ngo na maboko ya muntu te parce que soki apesi te ezonga ka na grotte ya molimo ngai nde na kanali na ngai te na ko contacter ba setre na ngai na contacter na ba setre oya yo bango bakopesa nganzeila kena ko rozwa eloko oya bino na pesa bino bakosa bino te balobaka lelo ke code ezaki ndoki te soko za mkongo code oya bino ba Kongo ya bino parce que neti na ba Kongo ba ekolo zebele batandu baza ba yombe baza oya bino ba yombe yango ko salela jamais okezwa oya ya bato batandu parce que yebite batizango comment place soko ba passer ba kosa kabino oya bino ba yombe kotikela bino ba yombe ezana problème mon côté oya bino batandu kotikela bino batandu ezana problème mon côté do ba kosa bino te oluka o récupérer oya bino ya famille oluka ozwa portefeuille du bonheur malade nyonso se déranger on a vie ozwa solution na ngote bo contacter papa Tumbu na plus 243 85 44 79 599 na o nyonso bozela ki parfois papa journaliste a poser question pour temps soki apoza kite bozana droit ko benga ngai mutuna nyonso bozana ngo posa ko tuna ngai na ko répondre bino na pesi bino matondo ebele na batu nyonso balandinga na monde entier mabota elamu na ba ekolo na bino nyonso bozala malamu papa Tumba tombeli bino ba bonne chance na bino nyonso kolanda bino na tiki bino papa de merci ba opi bazaki na sima ya caméra na pesi bino matondo mingi ba nzambe bakoko basalisa bino merci. Merci, je vous retrouve prochainement. Restez toujours branchés dans le magazine Mbonda Ekolo. Vous continuez à s'abonner massivement dans notre chaîne YouTube Mbonda Ekolo officiel. En plus, nous avons toujours besoin d'activités pour couvrir. Je vous retrouve prochainement dans un autre numéro. Jusque-là, merci à Écrit Mateta, merci à Wilfried Sama, merci à Bertine Kabebe, moi à l'aide de la présentation. Restez branchés.
et puis confiance toujours dans mon école aux magazine d'actualité et puis ça veut actualité il y a solo. Merci. Bye.